La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bande konanga likambu eye grave na minute oyo tozoyebisa bino bapublie Denise de Chochoa epai ya ex-femme ya président de la République, donc makangu ya Fachi Beton o azalaki bongo ex ya Fachi Beton nde apublie Denise de Chochoa. Alors eza ya koyinda, eza vraiment ya koyinda bande konanga. Denise de Chochoa yemoko aye ko expliquer na otike la bino bolanda yemoko ndenge apesi explication par rapport ya ba vidéo otozomona et circuler na réseaux sociaux, donc ba vidéo otomoni ya bolumbu na ye o ebimi na réseaux sociaux. Et puis Denise de Chochoa alobi bien ba vidéo wana ndenge ba publier mobali oyo ba publier ye na ye ezali bongo mobali na ye o abala kado azaki mobali na ye ya ndaku. Bazwi ba vidéo wana basangisi yango ebimi lokola ye moko azobima na mibali ebele mais ezaki mibali o babala ye, donc basangisi nde ba vidéo wana. Likolo nango ba makambo ebimi ebele kaka makambo ya politique. Denise de Chochoa lobi babandaki deja kobenga ye po bayebisa ye, abanda deja kozwa ba menace ke bakobimisa ba video na ye, bakopublier ba video na ye. Alobi ezali batu régime ya Fachi nde epublier ba video na ye. Mais ya grave eza ya kobanga eza ke Denise de Chochoa azwa $100,000 tango ba liberaka ye na prison, ba pesaka ye $100,000 po akende kosala vie na ye. Et puis Denise de Chochoa na video on atotiki la bino bolanda alobi ke azwi plus de 5 millions na mbongo ya RDC Congo. Tozo kende wapi na gouvernement congolais? Tozo kende wapi na gouvernement congolais? Ngalo ba toujours ezana batebele bayaka so bomonika bo démarrer live mutu moko bazo démarrer live bazo finga soit côté ya Fachi omona mutu moko ya eko lobela bango lobi boyeba ke mutu wana azui déjà mbongo na gouvernement. Alors nyonso wana ba vérité nyonso wana Denise de Chochoa abimisi yango liboso ya caméra. Alors nazotikela bino tolanda banda e bandeli kino suka. Ndeko koti na chaîne na biso so les ambalano ya liboso o visiter Xile Botelwa TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. Partager biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger et aux alamalamu mingi. Bandeko boteni nga regerte na ba makambo ba propos mususu ba mo mususu o Denise de Chochoa a obimisa. Tozui quand même temps ya kokata kata ba mo mususu mais soki ba mo mususu elekani boteni nga regerte boyebi Denise de Chochoa tango alobaka a épargnaka ata momo kote na munoko na ye. Alors nayoki pasi koyoka ba secret ya Congo bato to lela butu moi to sambela nzambe sunga to lela butu moi, mais Congo eza na ba makambu ebele oh il faut ba bongisa. Alors eza passe pour na gouvernement na biso bazo faire souffrir peuple congolais pour ba panzara ba mbongo na makambu na bango ya buzoba. Tolanda Denise de Chochoa après Torozonga Sima. Tolanda que vous êtes tombé dans notre piège.
On n'avait rien contre vous. Bomoni, régime aux abois pour tellement bazoba que vous êtes tombé dans notre piège. On n'avait rien contre vous. Dans nos vidéos, il y a des prisonnières. On a des maquillards. On n'avait rien contre vous. Maintenant, vous venez de nous donner une arme pour vous frapper. Bon, ce qu'on avait tenu solo. Lisette Kabanga, président de la République, avant la président Fachi. Le temps, à Zobimana, nous avons $1 qui rayonne. Cette dame Lisette Kabanga que vous voyez ici, elle vit au Canada. Elle était housekeeping, donc à Skulrambanda Wabatu. Quand elle est au Canada, elle est massivement solo. Mais comme une bonne femme qui n'a pas de vision, comme ma fille congolaise Basalaka, a filmé a gardé vidéo. Quand le président part au Canada, elle 6 mois Waniko. Nani Arnold Mpo inakosi, Engazi inakosi, Topeka Bo inakosi. Et quand Lisette quitte maintenant, comment il s'appelle, $1 qui revient, Etienne Mundele, Kindumbele Kaki, Ayeko Sikoyo, José, Oyo Mobile Nayo Bazana Sikoyo. C'est José là, maintenant, on lui a donné un travail à la présidence. Je vais mettre sa photo ici. On lui a même donné un travail. Mais qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Lisette, comme d'habitude, là, il est son président, Wazan président, a filmé. Et José Kikouli a comme on a vidéo. C'est comme ça que José Kikouli prend la vidéo, il envoie aux amis du président. Président de Poutoebaye, Azaba camarade Misato. L'ouvreuse qui est au représentant. Topin Kabongo. Na bon ba Nicolas na ba Before ba Ekaka na ndenga ninyo. Donc Nicolas a la vidéo. Topin Kabongo la vidéo. Before à la vidéo, l'ouvreuse qui est au représentant à la vidéo. Maître de là, je ne pense pas, c'était aussi son ami, mais je ne pense pas qu'il ait la vidéo. Alors, José Kikouli a comme quoi prêché pas président. C'est comme ça, mon président, à Lembe, les premières dames. Maintenant, il est temps de prendre les choses en main. Donc, tu vas laisser cette femme-là, parce qu'elle a une sextape du président qu'elle avait prise, Nakimoyi Binae, Lisette Kabanga. Parce qu'elle m'a arrêté, c'est elle qui a fait tous les documents, c'est elle qui vient d'arrêter Kabweloulou, c'est elle qui est partie arrêter Nicolas Kazadi en Boujma pour rien, pour aller à Mbongo, c'est elle qui a bouffé les 77 millions de 6 communes qui devaient faire les routes dans les grands Kassai, c'est elle dont les Américains ont refusé son nom sur la liste de négociations, la même Lisette Kabanga. Parce qu'elle couche avec le président de la République. Sikoyo, John Chibango a Singa Boy. Parce que Lisette habite en face de John Chibango côté à Denis Les dans ma campagne. John Chibango m'a dit ceci. Au Web, il y a un hôtel. Bassi, on se basait à Rozwakaka. Lisette Kabanga, c'est vrai qu'elle avait vendu sa maison. Etienne Mundele a tiqué là dans ma campagne. Après ça, président Mbongo. Mais cela ne veut pas dire que non, elle doit tout avoir. Mamou Lisette. Donc, Moutaka na weza ya or. Ata boche ba vidéo nanga bozon na téléphone nanga moko. Bozon po bokanga kinga. Bozon si ba téléphone, boyiba ki ba téléphone, bozon c'est d'une manière officielle. Façon de vendre le cas preuve. Maintenant que nous avons la preuve, nous avons le moyen maintenant d'intenter la RDC en justice. Parce que la loi numérique existe. Quand vous prenez les données de quelqu'un dans son téléphone et vous publiez, député national, Landa Bango. Landa Bango, Ezuité. Ezuité. N'a un restaurant au Lia. Maman belge, Fandia, maman belge, Tozata Kunate, au moins, oh, les quignons sont. Bon, ça va aventure, Nabino, Lisette Kabanga, Makangwa Fachi, Nana Kamwe, Bachignon sont les Bachi. Comment vous pouvez laisser votre soeur, Makangwa présence au diriger président? Lisette Kabanga va payer ça comme DG à 6 communes. Lisette Kabanga comment on appelle directrice de cabinet à CNC. Mais en fait, c'est elle qui gère le CNC, c'est elle qui arrête l'argent, c'est elle qui stocke les gens. Attention, ça va. C'est pour un appel à un
Mais je ne peux pas publier parce que c'est quand même mon frère. Mais bah on va publier encore parce que c'est Pero Loire qui sextape pesa. Pero Loire zanzambe te poeba que sextape pour naka bato 4 biso bato e baki yango. Tant que Pero Loire le bien il y a 1 ou 2 mois. Ça veut dire que Lisette Kabanga qui travaille avec Pero Loire, qui travaille avec beaucoup de gens. Au-dessus on a quand tu as des personnes que toi tu appelles Sandra. Sandra, il ça Denise, il ça Denise, tu là makango président Fachi oyo. Makango président Fachi, tension ça va Lisette Kabanga. Ozo yo ka sonité pose ta elongi mabe. Bacha ba sevivi, bacha ba shoti bacha yo. Kaka pose na sextape, balance la sextape. Soko botikala. Ye Félix ango pe pouvoir ekosi la. Ya yo pe ba ropenga, yo ko ba roboma yo, ba katange ba rolia yo. Lisette Kabanga, yo na sila na yo te. Bon publier, besoin qui battait faut bon publier tout. Oh publier ça, bango tout bail là tout ba yebi bango. Qui ne connaît pas et puis ils sont mignons. Yo ko publier bail là. Pourquoi publier nous autres fâchés? Bat ba au sans até Lisette. Et tu vas au sans, tu peux me dire pourquoi au kangisé moi c'est Koko Mulongo. Yo zo mana fâché m'appelle Koko Mulongo. Na bisa balisa makango na uzala wana calme. The game is back. Na libanda na olia. Na yape Congosi. Pour le moment na bino na guerre. Bon bien père spirituel nga te bwana ko intimider pour na makambo comme ça déjà DGI divosa bolingo longola ye. C'est bolongo le bo bateke o passe à cause de Denise parce que bo lukinga na fanda ki na nga calme. Boye ko lukanga bo moni to ngonde kazi kitoko eh. Woo ki tsoela ngaya c'est mon mari. 60 ans, 20, 25 ans. Hein? Bino boy magana bat koko bat tata bat minene. Et puis babala nga Bobi misa pe un Jonathan eza. Ya ba mbala nga tout eza na kati. Bobi misa. Ba congolais ba moni bino ba zo ba yuma. C'est ça votre priorité. Bazaïba député national. Mais sa mère connaît ma relation avec son fils. C'est la seule ou à Balangata. C'est la seule à Balangata. Mandimanga. Et puis que moi, Azana Denise dit ce choix. Et moi, c'est vie. Maman Banae, la première dame, il y a moi, depuis 16-17 ans. Donc, beau fan de calme. Ngakutu pona mwana Bazaïba. Na yo bunda te mama na bunda na bino. Na ye moko na bunda na bino. Hein? Parce que une relation est fanda. So yo c'est quoi Lisette Kabanga yo zo bimana président de la République. Ko mi sa vidéo on ozana ngo. Olo benga Pero Loire c'est que non Pero Loire vidéo à sexte pesa bimi sa vidéo tala soko kufa suna Congo wana na yo na ye ba ko benga na bino. Tozonga to mo sala ba passeport rouge, passeport rouge. Nana so passeport rouge to sala. Ih, ngamo na boy passeport na ngat. Wow. Te o sala ba passeport rouge. Tozonga na bino, ta bino bo sama seki. Bino to bozana pouvoir na pouvoir te. Na zuini, bino to bozana pouvoir. Bon moni bino. Je veux faire de vos vies désormais un enfer. Bocha wana sili. Ezali kaka ona kende osuba umbali nga zo filmenga bina ke kosoma suba zo bimanga na baba la zo sekanga na mususu na melaki bakise ba chinois na misumbela ki na bilamba na zo ka toto na misumbeli wana pesa bocha ona mte bocha wana mobali nanga na bala cette fois wana 5e mobali nanga babala nga boye content famille mobimba donc et là ce qui vous attend vous savez. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Bon pour vous, oh, de game day. Baba zo, baba yuma tazi Lisette Kabanga o makanga président Fachi. Yo pe Denise Nyakero. Nana audio moko Lisette na ko chelo yango. Osé ko ebise moko la taki mini jip pour la présidence, c'est que tu peux porter mini jip venir à la présidence là où il y a le président. Osé c'est toi tu es mon mentor, tu m'inspires beaucoup. Hein? Tu es mon mentor. Tu m'inspires beaucoup. Il m'a bien quand il dit que Ayebi Amaramwasa na présenté Ayebi. Lisette Ayebi na celle qui t'a menti qui ne connaît pas là. À cause yo quand on a sextape wana siko bimisa total so za mwasi so na mapelimbale na makile tanga kayo bimisa sextape total yo kizengi
au fond na président pesotina a pesi bino CNS beaucoup yango te a créé les bino na CNC bo ça tama comme numérique non boko mokanga batu mi bibango to bobo c'est avec moi vous n'yoxé je vais vous détruire. Arrête d'appeler Sandra. Oh, Sandra, pourquoi Denise fait ça? Maman, arrête d'appeler Sandra. Je vais vous désactiver. Oh, bah, Rwandete. Oh, bah, Rwandete. Bah, bah, Rwandete, on a bête à bango. Tu sais, mbala malonga bango yeyo. Et dire cette relation, tout le monde connaît, tout le monde n'a pas voulu protéger le président. Eza yo topin kabong, eza la louvoiso, eza la maître de notre maître Donati, eza topin kabong, eza la louvoiso, eza la yo Nicolas Kazadi. Ba okanga ete po na sexte, ba okanga ete so bakanga na so na sali vidéo bo, ana sexte na maboko. Et puis président, ma première dame les bâches allaient dire à votre soeur d'arrêter d'être tout juste pour nous qui travaillons pour elle. Bizengi wana des fois landela rabango. Doye ba ozombali ba otalepe mo azolo ba na ebinanga yi yaka sina bitera ibana président. Les autres kabango bana président mbala batu. Tapis rouge ça comme moko ya première dame. Ata boche ba vidéo nanga 1 million. Bocha 1 million de vidéos. Vous avez vu la personne à qui vous avez affaire. Bizengi. N'appelez pas mon père spirituel. Toi, toi, tu bole, toi, tu es un chounan. Quand nous brillons père spirituel, nous faisons moins de bole. Tu bole, nous faisons moins de bole. Que personne n'appelle mon père spirituel. Ok? Tu bole. Tindika Tchakal. Je connais vos secrets. Je vais vous humilier. Vous jouez avec moi. Je vais vous humilier. Kabila na vambaya. Ba wote Cécilie. La marati. Na utole na mbongo Kabila et au fan ça encore 30 ans la pote. Na meki se mo kazo sanga ozat na chambre. Ya na fandi libanda na ucholia. Na zena restaurant na la marati. Na utole na mbongo Kabila et au fan ça encore 30 ans la pote sans problème. OK? Namoni nani comment ça général fantôme benga oza naza libanda ya na ucholia na fandi libanda siko ngavi na ngeseye bana libanda siko ya bino bwa ya yote po ozane lote ya bato bali kolobo au moins ça on a peolo aba ça ke lote nga bolela bosuka bolela au calme. Hein? Oh, des games. L'essentiel, la money million. Fatim dans un problème. Bien sûr, bizengi atabo sali na Lisette Kabango likango. Ozo banga tozo mamba la bataginisi ya ke ozo banga te. Bashi boko betelanga Lisette Kabanga wana tasa lepebele. Alembo président chena makambo nyonso. Likango solo. Telongi mabenya mamboa na leki no wana ozalaki okoseli nani do 10e ils ont des amis Jean-Claude Boukasso za chef no za camarade no boliaka nae et puis camarade na ote po ndem to chef nae bosa boko zaka Denise ayebi ko marana mobile nae tango yeko bise ke toi tu es mon mentor et j'apprends beaucoup avec toi habitat la oyo nana audio na yo Kizengi yo ba bomo ba bashi otre mu no polele kende ka bo so kanisa yebita yebi na e Denise yake useki tuye Lisette Kabanga Kizengi CNC ozo akinde yangwana ba pesa ke musala yangwana mobala pesio musala pour survivre tapis rouge zaka moko ya Denise yake yo za makangu baya omona molili baya omona molili lo bijon chibango so kaka président ye korege ce cas présent est pas na okoreke topeka bongo yo muto memaka président et pas Lisette Kabango so banga nyake ote ozando ki sikata nyake ondenga sundola ki wana ngai fa ekipe so na yeba ki kenyake wa sundola ki ngape na sundolo o ata kesterte bacho ata poser pa bash ne ngozana tabizengi oyo na robepi sa pouvoir na bino bo sakana nga wana mobile na bala 7 fois wana mobile nanga to sibana to luka bébé ponga za difita robota to luka bébé po bébé ça ko pateke papa na mamba luka kinga mobile tout oya balanga ana vidéo malheureusement bo suika na 2020
ya sima 2020 bwana ngote ya mboke koluka tina mwana ye bazaiba 2015 wana soki na 20 ans ya pamba Malik sila na bango Malik sila na bango il fallait bon souga nanga boke luka mwana ye bazaiba fils unique de sa mère député national ah te voilà aussi la bino la pongi moi je suis folle je suis la femme d'un blanc moi la ngata moni occupé tant que ça digné on est tous les mois 5000 côté les la côte aza takuna te bizegi Lisette Kabanga yo muto aseni se makango fachi tazo ça va bosala kandeli boy mbala batu et bon qu'elle passe basi na pomba ça bosala kandeli na sala une fois na kokati na ndo kokati et où ça qui ndoki si ça pour na ka présidence ndoki bashi bo melanga Lisette Kabanga ay maintenant c'est mec qui na bien ça sex step la mère sans concubine Lisette Kabanga à qui il est très cher compatriote. Vous venez de voir un président en carton avec sa concubine Lisette Kabanga à qui il a tout donné. Elle est directrice de cabinet au Centre national de cyberdéfense alors qu'elle est la chef du CNC. Elle gère tout le service de renseignement. Inzun Kakiak et Béran Korongé n'ont aucun mot à dire devant elle. C'est un président de la République qui vient de publier sa propre compatriote. Des vidéos intimes dans mon propre téléphone, logées dans Google, sorties par eux parce qu'ils m'ont arrêté. Soit disant que je suis un agent double, soit disant que je coopère avec Kagame, avec Nanga, avec M23. Aujourd'hui, tout le monde voit que c'est un président en carton qui vient de publier sa propre compatriote. Pourquoi? Pour juste satisfaire sa propre libido. Nous les gens de Kananga, on vous a regardé. On vous a regardé. Il a dit quoi? S'il ne fait rien chez nous, qu'on puisse le lapider. Nous le lapiderons parce que c'est sa parole. Je suis une compatriote qui a été arrêtée pour ses convictions. Parce que je ne veux plus être berné comme une chèvre, comme une personne, une suiviste. Oui, je me suis pris des balles perdues avec les gens de l'Est que je me demande pardon aujourd'hui, avec mes frères Katangé que je demande pardon aujourd'hui, avec tous mes compatriotes que j'ai pris de haut pour ce pouvoir de merde. Kabila fait 18 ans sans problème. Bino 10 ans et Kobe Bino passe. Je prie pour que le karma qui existe puisse tomber sur vous. Je prie. Je suis à Genève, là où l'opprobre a été cité, là où l'opprobre a été mis par écrit. Chaque personne a signé. Si je ne respecte pas que l'opprobre puisse tomber sur moi et ma famille, cet opprobre tombera sur vous, cher Félix Antoine Tshisekedi. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu as vu mes vidéos, des vidéos intimes dans mon téléphone, des vidéos de mes maris, des gens qui m'ont épousé légalement. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas honte, parce que c'est des gens qui ont partagé ma vie, ma vraie vie. Je n'ai jamais publié, mais vous vous êtes épris à moi. La justice de Dieu existe. Ne touchez plus à mon père spirituel. Nous savons tous que vous voulez l'enlever et vous voulez mentir sur moi. Je suis là. Je m'appelle Tegem. Je n'aurai pas peur de vous. Parce que, avant ce pouvoir, vous n'étiez rien. Moi, j'étais Denise Dussochois. Après vous, je serai Denise Dussochois. Vous avez aujourd'hui montré la honte de votre République. Vous avez échoué en tout. Vous êtes dans l'extorsion. Vous êtes dans les intimidations avec votre copine, votre concubine, Lisette Kabanga. C'est maintenant que la guerre entre moi et vous commence. Ne vous méprenez pas. Je n'ai pas peur de vous. Publiez tout. Je suis la femme d'un blanc.
Je suis européenne. J'ai un passeport belge. J'ai un passeport français. J'ai un passeport congolais. Je n'ai pas peur de vous. Si Denise Nyakeru a compris qu'elle peut juste gérer le pouvoir et laisser son homme à la merci de tous, moi je ne laisserai pas le peuple congolais à votre merci. Je ne laisserai pas le peuple congolais à votre merci. Je vous ai dit avant de quitter le Congo, c'est terminé entre moi et vous. Vous m'avez fait sortir, le document est là. Arrestation arbitraire. Vous m'aviez donné 100 000 $ pour que je me taise. Tout ce que j'ai demandé, c'était mes téléphones. Mais votre copine en a voulu trop en faire. Lisette Kabanga, Jean-Claude Boukassa, Félix Antoine Tshisekedi, toi que je croyais mon frère, aujourd'hui tu viens de laisser tes services publier mon mari ou mes maris. Je me suis marié 7 fois. Je n'ai pas honte. C'est la vie que j'ai acceptée. Quand un homme ne me plaît pas, je le lâche. Je ne suis pas comme vous qui avez des enfants partout, des copines partout. Et votre femme est obligée de nous envoyer les vidéos, les audios, les photos de vos copines pour publier. Je suis plus pauvre que vous. Vous êtes sale. Et ça, vous le payerez. J'ai la sextape. Je ne publierai pas aujourd'hui. Mais le jour où elle sera publiée, sachez que c'est moi qui l'ai publiée pour vous détruire. Et je vous détruirai. Ça, c'est le doigt que je vous mets dans votre visage, dans vos yeux. Vous êtes des incompétents. Vous avez échoué en tout et pour tout. Moi, j'ai fait monter mes enchères à 10 millions. Si on me donne les 10 millions, je donne votre sextape et vous quitterez le pouvoir. Yo kizengi ya dinosaure parce que ce qu'on a zongeli vi na ma finga. Votre œuvre, dinosaure. Tu avais dit à ma sœur, Lisette Kabanga, fongoli ba téléphone. A koki ko fonga téléphone, so fongoli ka téléphone mo ba kuti lo ma longa te. Mais ba kuti ba biloko ya mibali na ye o ya balaka balaka. Toi, tu seras poursuivi aux États-Unis. J'arrive. Félix Antoine Tshisekedi. C'est maintenant que la guerre entre moi et toi commence. Je torpillerai tout ce qui est à toi. Je mettrai du sable dans tout ce qui est à toi. C'est maintenant que la guerre commence. Nanga et Kabila jouent avec toi. Denise va faire de toi suite et fin merci. Maman Denise, kokota makamboti. O ezangana fachina mamakangu nae. Maman Denise, Nyakeru. Kokota makambote o ezangana fachina mamakangu na e mama Denise Nyakeru le bashi bokota makambote o eza makamnanga na fachi na ba makangu na e. Moi je ne suis personne. Bienvenue dans le game. Je vais vous détruire. C'est que des robes c'est la biso ba relation na bamboka musu na ba bisika mususu. Bisika musu to ngata ke novanda. C'est que des robes c'est la biso ba relation na éviter et puis ya président de la République so pesinga 20 millions na kubimisa mutakala ya président de la République Congo na posa kolela Congo to salinini nzambe posa kolela mama na ngai. Tosali nini Nzambe? Tosali nini Nzambe tumbu ya boye. Au pouvoir eza ya libabe to eza ndenge nini? Ndeko na biso moko habite na salisa na travailler na bandeko na ngai. Ndeko na biso moko mama. On aura les ennemis des gens propres de nos familles. On peut partir zo kupila ta famille, les gens propres de sa famille. Ndeko na ngai mabe nini te tokobongisa na famille, mabe nini te tokobongisa entre nous, tobongisa. Toya kosambwisa ndeko na biso modèle wana ndeko na biso o to sala bongo ndeko na oyebi nazokanisa ça fait combien nazokanisa eloko moko bayebisaka Fati ezalaka neti mais babanda oyebise makambo ya solo et pas ndeko na biso asalaka nini théâtre. J'ai oublié même son nom. Alobi soki olingi okoma président na mboka mususu mais na Congo te. Congo buzoberi eleki. Buzobeleki na Congo. Ça ya yebisaka président. Ça ya yebisaka ye. Comment président na mboka mususu na Congo te. Je pense que bato babanda kwa vie Fati ba moni sikoyo ke non
vraiment baressortissant ya kuna bazobundisa Faci mais bayebi te ke bazobundisa nde valeur na bango. Bazobundisa valeur na bango Faci te. Bazobundisa valeur na bango. Bazobundisa valeur ya Congo. Badishosho wana bazobundisa valeur ya Congo, bazobundisa Faci te. Congo ekomi eloko pamba. Nayebi te. Congo ekomi eloko Soki bapesi ye pamba. $20 a publier Faci. Ah. Ringo. Na Faci yango akendaka na bango ezalaka ndenge nini? Ah. Makambo mboko oyo. Mama na ngai vraiment je suis très content makambo zoloba na sepeli na makambo. Na sepeli vraiment na makambo zoloba. Eza mawa. Eza mawa pasi na motema. Mama. Pasi na motema. Pasi na motema mère na ngai. Pasi na motema. Baokanisa baobundisa Faci. Ok, bazobundisa nde. Bazobundisa nde. Valeur na bino. Valeur na biso esili boso bato. Toza na valeur te. Ata ya mokie. Toza na valeur te. Likola bato kwa ba Denis Dishoshoa. Toza na mwasi asili valeur. Mboka munene boye. Biloko nyonso ya valeur. Biloko nyonso ya valeur ezaka na Congo. Baza na besoin. Bino bozaka kofinga bokimi libanda mboka bofingi bokimi bosali busoberi bokimi nazoyeba te biso ne tozonyoka mapona Congo oyo vraiment bango te biso ne tozonyoka mapona biso ne tozonyoka mapona bango te mama vraiment tozonyoka bango te biso ne tozonyoka mapona bango te bango so basali busoberi ndenge wana mpo bafandisa ye nie babatiseli esusu $200,000 babatiseli esu likolo po ndenge alobi ndenge wana ana sex te bapia ye 2 millions babomba po abimisa yango te papa na tosani ayebi ke na niveau ayebi ke oyo alobi wana bakopesa ye ayebi ke na niveau oyo na niveau oyo eza na bato bakolanda ye oui eza na bato bakolanda ye kosala boye te kosala boye te kosala Denis Dishoshoa apiblie ka Faci apiblie ye aza nango te bagogorité na kasi azolinga faire impressionner abenga so bacompatriote ye obi aza belge abenga so compatriote ozo bacompatriote na ye te aza compatriote mpe ya Faci te ok est-ce que Faci il manque à faire pour qu'il repiblie mwasi lokola ye aza na passeport français aza na passeport belge kasi bato nyonso bazosala pembe na Faci baa na bapasseport baza na banationalité belge ayebi ke so basali ye likambo abenga ke naza na nationalité belge abenga babelge baya kozwa ye mokolo mboka wana epela moto bama linkishasa epela moto baa na biso bakokufa bango baokima kasi ntango bato wana baza na bapasseport baya kozwa bango ntango baza na bapasseport ebele bongo Tshisekedi aza na bango pembeni na ye okoki kotravaye na wana bato ya Kinshasa te akoki kobenga na bato wana ya Belgique te atravaye na bato ya Kinshasa kosala yango te décision nyonso eza na maboko na ye soki abengani bango nyonso atika mbuma moko te soki tolobaka bandoko kosalema na Congo awo eza kaka na Kinshasa kuna lelo bato ya Kinshasa baza suna valeur te mpo basala na Faci ekomi ka bato ya Belgique ekomi ka bato sadib Kinshasa bato koyeba balingi Faci balingi mama Denis Diakye bato ya Belgique ngai mama Denis apesaka ngai kaka mosala na fondation ya pamba nazala ta charge ya information soki asali badescente nakendaka mpo kaka nazwaka bavideo nalakisaka makambo azosala ya bien bato ya Belgique kaka moto bakombatanga bato ya Belgique bazwa na bana na bango na bakoko na bango batinda kuna bato ya Belgique et puis après soki na bango bafandaka na bandako ya CAF bafandaka na bandako ya CAF bato ya pamba Faci akomisi bango bato ya mbongo bato ya kila te natika bango basalaka serviere soki manda esili biso nde tokomema charge tokende vote mwana mboka tokende vote awa aza na manda azosala na bato ya Belgique soki esili biso nde tokovote nde bato ya Kinshasa bapesa bango mbongo na bango eza kaka transfert parce que bafungolisa bacompte soki azwi chance soki ekomi ntango ovote biso bato ya Kinshasa tovote soki ekomi ntango akolia ake kozwa bato ya Belgique pardon apena komo ba isenga na niveau moko na baye ya tour oyo soki ka vérité emonani te
ya tour soki ka vérité emonani te akozonga awa akesala campagne na Belgique. bana mobutu kutu bandimaki mbongo esila bana mobutu bandimaki mbongo esila parce que biso mpe tolembi makambo wana mama tonyokoli mpe travaille na bato ya Kinshasa travaille na bato basala na kati ya mboka yo kaka bato ya Belgique yango bato ya Belgique yango mosala na bango cercle contrat oni pacte oni bato ya Belgique kaka yo koko travaille na bagene bakino basafuna te bato yango ya Belgique kaka bango bazosambwisa yo bango nde baza koyimisa bango nde bazoleka kokee liboso te kaka bango seki boyebani tala ka nde mbalo tokotala mbalo senke eza ebele te senke eza ebele te esila ntango azoloba keno aza na bavideo bayebani babatangu na bango bayebani babanda kolala na ana Belgique babanda kolala na ana Belgique yo bana mosi aoloba Belgique azobanga aoloba Belgique na kuma président ya yeto abanga te seke bayebani azopinga nzete ya président elemba matama na elemba mapumbu na elemba seke ayebi yango amona yango basonya motali et puis président aza na service nyonso possible ezala libanda mboka service nyonso possible service nyonso possible eza libanda na mboka eza na mboka eza partout président wana aza na bato ebele partout mais bato wana bazoliaka mbongo bakokosala eloko moko te eloko moko ezomarche te na bato ya Belgique wana mabe nini yango tosala na mboka oyo mboka koloka mboka mo elokama po toyebaka sosi po toyeba likambo mabe nini tosala esu po ba président te kongo aza likambo tosala po toyeba totuna bazozwa mbongo bazoke otonga na Belgique bazotonga na Belgique na Kinshasa kuna mutu ata moko te aza na ndako ya keno ndako yango ekopesa valeur na mboka eza te ayebi ke bakoyiba Belgique azwa mayele bali ya botola bango azwa mayele ça va eza mayele eza na tour oyo tanke eze bele ekoma etikali 3 ans etikali 3 ans mama eza 5 ans sute etikali 3 ans kololika mute ekoma papa na ngai ekoma tokanga motema otopesa esu bato ya Belgique chance otopesa bango parce que chance eza nde ya bango oyambaka bango na esengo na Kinshasa lokola chance eza ya bato ya Belgique eza ya bato ya Kinshasa te balo biso tonasango ebiso nde tosota bato ya Belgique basala bakotambola mpe bakola estce bango balataka polo na ye balataka mpena polo na ye ke balati polo bakesala bamarshe bakendaka te ezalaka kaka na Kongo awa na ntango ya ministère azwi apesi bato ya Belgique na tour oyo akodoka na tour oyo tokosabstenir mpe tokovanda tokotalela mpe bato ya Belgique mpe tolakisi ye motema malamu modele nyonso po aya lingi bato ya Belgique afana na bato ya Belgique aotika na bato ya Belgique yalingi biso te yalingi bato ya Belgique nawa mama na ngai nawa mingi atour oyo ake osenga mpe nini akesi c'est normal c'est quoi nous yo kola baninga merci beaucoup papa participer pe kana live na sepeli merci beaucoup mboka bana na bana lobini
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.